Jésus est Wana Lumumba, Jésus est Wana. Tibeton. Azangi même moi koloba. Azangi même maloba koloba mokoti. Tellement na vite soit Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Jésus est Wana Lumumba, Jésus est Wana. Tibeton. Azangi même moi koloba. Azangi même maloba koloba mokoti. Tellement na vite soit Star planétaire, Lumumba Veya a toujours Lumumba succès fou Lumumba Veya, succès fou. Constatez carrément de vous-même, tout ça on a un rapport à Rabat Salé avec Lumumba Veya toujours succès fou. Lumumba Veya toujours succès fou. Toujours. Lumumba Veya toujours succès fou. Voilà. Succès fou. Lumumba Veya toujours. Lumumba Veya nekoli bandibo ensemble. Toujours succès fou la Lumumba Veya. Tellement. Toujours. Dans le signe de l'Orient quotidien intérieur, il y a les afflux. Lumumba Veya toujours succès fou. Voilà. Meilleur supporter de la CAN Maroc en 2025, Lumumba Veya. Toujours Lumumba Veya. Lumumba Veya toujours. Lumumba Veya toujours. Succès fou. Star planétaire, Lumumba Veya toujours. Voilà. Lumumba Veya toujours succès fou, Lumumba Veya. Voilà. Ben oui, hein. Rapidement, prenez. Il est super fatigué, hein, rapidement. Voilà. Allez, il est arrivé là. Bon retour, ça y est pas? Ouais, on rentre déjà aujourd'hui en tout cas. Très bien. Parfait, bonne soirée. Merci. Lumumba Veya toujours. Allez-y, rapidement, allez-y. Entrez même de l'autre côté là. T'as pas tourné la caméra apparemment.
Tu n'as pas tourné la caméra. D'accord. On y va. Parfait. Deux derrière photo parce qu'il est super fatigué là. Parfait. Attendez, pardon. Attendez. Attendez. Michel Kouka vient de recevoir son véhicule. Ah, Nick, tu es dans mon champ. Je féliciter d'abord premièrement le Konzamboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'après ça qui confiance dans l'excellence de Boudimbo. Et là, confiance il y a après ça Bolingo, après ça kaye na poste où il y a ministre des Sports. Na nyoka mina musala oyo pendant 2013. Dans les cas na bango bamona kingaite mais lelo na époque ya excellence Didier Boudimbo nzamba sali grâce na bolingo na ya bolingo ya mawa na musala na ngai ya malamu oyo na banana ngo depuis 2013 a considérer musala na ngai comment on appelle si excellence Didier Boudimbo merci nzamba batsela ye mikolo abatsela ye plus na vie na ye comment on a gagné le message de ça fanatique de Marocain basé sur la finale. Bon message ezaka que non na yebi ke bazaki na posa na ngai. Bon moi considère saison maki comment bazala toujours na simananga bolingo ezala kaka na lembi bango te bango balembaki ngate to kutana kaka nazaya bango to kutana kaka nikoleko Mumba liboko tombola liboko Mumba vea. Félicitations. Yaya, aux autres Caliboso, pardon. Ah, allez, qui les sous. Papa Langai. Je vous présente le véhicule de Lumumba. Hein? C'est une Jetour. C'est son véhicule. Il vient de recevoir. Voilà, c'est tout new. C'est tout neuf. Voilà. Voilà. Oui, mais à l'écart de tout le monde là. Quoi? Ah, avec la foule comme ça. Fais changer le beau maire. Voilà, Msoussou. C'est l'autre maire. Oui. Monsieur Lumumba. Il vient de recevoir le véhicule qui lui a été promis par grâce au partenariat entre Jetour, le ministère des Sports et Bloc Léopard. L'animateur Michel Kouka dit Lumumba. On s'occupe de son véhicule. Hein? On s'occupe de son véhicule. Tout le monde. Il est monté dans sa voiture en compagnie de son manager. Ah, c'est très joli. Non mais c'est très joli. Je suis très contente pour lui. Donc Michel Kouka vient de recevoir le véhicule qui a été promis par
grâce au partenariat entre le ministère des Sports, G-Tour et Bloc Léopard. Herman a mis ici le nouveau chauffeur de Lumumba. J'assume, je sais que les jaloux vont chercher à... Non, j'assume mon travail. Voilà. Il a envie sa vie. Mapatini Mukono, les Awabino, Kukambola Binga, Lumumba Vea. Juste pour que Yebisabino ke Bake Bele, Bao Balinakanai, na Bao Balinakanai te. Vidéo Mukoza ko circuler ces derniers temps, où il y a ma sapate. Batebele baza ko réclamer Lumumba. À comment orgueiller, comment présenter la bien tout consort. Vraiment, ils ont passé. Et ça n'a pas passé. Na bino bateau de l'Abandaï. Nangai ka toujours ya koye bisabino ke vidéo wana les ali ba vidéo ya lolote. Les ali ba vidéo il y a de cela 2 ans passés. Les ans ko moko boye abenga kingai. Les ba ne passé boyebi. Afana koma boye mingi bi boyebi le Lumumba oyo bi bo sepela bo zo ko more bo pe bo pe sa valeur. Afana koma boye na sala ki pena le passer na ngai. Donc le corona benga kingai na sala la yi publicité ya ba sapato na yi. Izaki ba sapato na ngai te. Abenga kingai depuis na sala ki publicité kaka mingi bo zo mona wana. Mais lelo na comprendre que mais attention nini oye azalaki nango aye ko publier ba photo wana image wana na moment oyo toma na sengi na bino bandeko nanga oyo esali bino passe hein bandeko nanga nyonso tu oyo esali bino passe même bao baza na libanda ya mboka libanda ya continent ya Afrique c'est-à-dire bokitisa mitema na bino bolinga kaka mingi boza kolinga ngai donc esa ba vidéo oyo nazongi na encore ba vidéo ya kala 2 ans passés. Nende kuwana na yebite ibe na ye. De yina nzambe. Yango na sengi na bino boza la motema kokita. Bokita motema na bino botunisa mate. Nan naza ko avancer. Bango ba yina. Yesu kutu mwana nzambe. Asala ka bulamu bato balinga kaye bamu yesu pite. Ezana bato ba yina kiye. Bonga motamokeli. Ko anite bato ba yina ngai. Mais na sengi na bango na ko boya bango te bao bazo inanga ba continuer toujours na ko ina o li pambolo za nzambe sango na sengi na bino surtout bato ko ina kangai ba fan ngai ba congolais surtout vous allez toujours derrière moi vous soutenir ngai bino nde ba congolais ko bimisa ngai sans bino ngana ko za ndenge na zalete je vous aime beaucoup na dina Congo comme ça mboka na ngai nazokende toujours ko défendre Congo l'air ya drapeau na biso zo défendre toujours ko na ko lema pété toujours bendele na biso ya RDC eloko ya makasi na ko tombola ngo partout na ko kende vous soutenir na bonne maté merci na pesi bino mbote bisika bozali Regardez notre frère Lumumba Vea. Lumumba Vea depuis près de 13 ans, il faisait ça au stade des martyrs. Il restait comme ça, 90 minutes debout. Les Congolais n'en ont pas parlé.
C'est maintenant que les gens sortent les vidéos. Que non, tel jour au stade il a pleuré. Mais tout ce temps on ne montrait pas ça. Quand il est allé chez autrui, Lumumba est allé au Maroc. Lumumba fait ça au Maroc. Canal Plus a vu, France 24 a vu, tout le monde en parle. Mais il était avec nous ici. 13 ans durant, on ne le connaissait pas, on ne voyait pas ça. C'est quoi ça? C'est un fou. Il est de vieux club. Vous avez même entendu, il y a l'audio qui circule d'un autre animateur qui n'a pas été au Maroc qui dit Woti Kapechiwana, Aoli Abino, National Zabuna Memo, Ayokanite. Woti Kaete Abino Newan. Faites tout pour le casser, qu'on ne le voit pas lui. Vous êtes là parti comment on ne parle pas de vous, on parle de lui. Mais vous autres, c'est danser. Vous autres, vous dansez, vous avez des masques. Mais lui, c'est exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. 90 minutes. Comme ça, il ne bouge pas, il ne sourcille pas. Ça a attiré le monde. Mais c'était au Congo depuis 13 ans et on ne voyait pas. Épiphanie. Ce sont les étrangers qui ont vu ça. Épiphanie. Tes frères parfois ne verront pas tes talents. Tes talents seront reconnus par des étrangers. Eux qui viennent là, ça les surprend. Tes frères sont tellement habitués à ça. Ah, c'est ordinaire, c'est quoi ça? Le Lumumba Veya, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait de grave? Mais faire tenir comme ça, c'est un problème. Mais il fait 90 minutes. Ah, 90 minutes, c'est quoi? Et nous, on explique ça. Pour faire ça, il faut une grande dose de chanvre. Il est drogué. Les Congolais vont chercher. Il est drogué. Il doit faire ça. Mais il est allé là, les autres stupéfaits. On les cherche partout. Les gens veulent des photos. On cherche ses autographes. Au Maroc, Épiphanie de Michel Kouka. Lumumba Veya. Ntoma Oyo Atali Makambo Yabasango. Patrick Mouyaya. Ntoma Oyo Atali Makambo ya Masano. Didier Bidimbu. Lelo na ekobelela bino. Na ekobelela bino pona likambo ya elenge oyo mobeti ndembo héritier Luvumbu. Aza konyokwama lelo pasi te babengana ye na lisanga ya ndembo na Rwanda azonga aza konyokwama. Namoni obosali biso bakongomani banso tosepeli. Bosali pona ndeko na biso Lumumba Veya oba bengi na kombo na ye Michel Kouka Mboladinga. Tomoni te gouvernement asungi ye apesi ye mwa biloko. Elandi oba na lokota li français, il y a pas de son métier. Musa nyonso so osali yango na bolingo na komi pesa na bopikiriki suka suka efutaka. Azalaki be Lumumba Veya na Kisasa. Lelo ayebani mokili mobimba gouvernement pe epesi ye oyo ekokai kosunga ye na bomoi na ye. Ebongo héritier Luvumbu elenge oyo asalaki elembo oyo Patrick Mouyaya osengaki te babeti ndembo baso basala elembo wana mpona kolakisa bolingo na bango mpona mboka na ntango oyo ya etumba oyo bato bakokufa na este. Banda azonga te lelo akonyokwama asalaki yango mpona mboka. Balobaki te bazwa ye batia ye na Veya na Ve Club po abetaka. Lelo oyo na Ve Club bafutaka ye lisusu ata mosolo ya mokete sanza motoba koleka yango soki sambo soko mwambe batiaka ye pete abeta ndembo pe bafutaka ye te. Mbala mosusu ndeko moko alobelaka likambo na ye mokonzi ya Veya wana babengi ye nani kombole nani soki nani Flori Mapamboli aye koyebisa mwana bato yakana me moye pa moto moko ali mosali pene na mokonzi ya mboka oloba te na Veya basungaka yo akenda aloba yango te lelo bapesaka ye te elenge wana azali konyokwama. Oyo bosali mpona Michel Kouka tobeti maboko na kobanza te oyo pe lelo oyo na lobi mpona héritier Luvumbu Didier Bidimbu okotelema Patrick Mouyaya okotelema po bolakisa bilenge te soki babundi mpona mboka bokotikaka bango te. Na tondi bino matondi na oyo bokosala mpona héritier Luvumbu. Oyoki elenge ya Congo.